mais tellement Dieu bon tellement nzamba na linganga lelo nazo fête anniversaire nanga journal lelo na dédié on peut pas passer nanga Jean-Paul Mayata je t'aime mon papa je t'aime beaucoup tous années date mon anniversaire donc on a dédié parce que dame kona biso mibale donc ndé nazana ba collègue nanga ne ba invité nga donc ba collègue nanga ba invité nga lelo na vana nanga 40 ba binga no yaka na 12h. En tout cas, le long na salle à thé vendredi. Vendredi na salle à camé, na benga des chef na s'excuser na salle à thé. Chef Andima qui mais après ba bien on chef ba bien les gens sont dans bureau. Ndé le quoi na salle à côté à informatique. Nous na que peut-être il y a un souci pour na pesa bon. Ndé na yé wana bureau na mona ka boye na zo kota ka bona na ra joyeux anniversaire na bureau. Na bureau mbala mo ba linga gâteau. Ah non mais franchement ça linga vraiment bien et ça linga bien ma casse. Donc je m'attendais pas. Moi je croyais que na ya ko sous élément non bazan ce dossier ni ba na besoin na machine l'état na imprimer na pesa. Nzoka ne ba benga en tout cas ça linga vraiment bien. Théâtre na banana groupe Simba, mtayambanga Pelé Bob Pelé mtayambanga na groupe Simba. Na évolué na groupe Simba et pas président Lombe Soukari. Na évolué kuna grâce à papa chef que lolo na yebata musa ba ki batala caméra boye ba pesa ado na caméra te basala boye papa chef mta prenanga et puis là zo faire partie na bat oyo ba sunginga na carrière nanga pourquoi pas papa Videle papa Monière Coco Seigneur et puis vient Moselo aussi na famille nanga oyo ya Chicho Loenge nazala na bango donc si on ne change pas nazaka actrice na kata Chicho Loenge c'est mon vie abimisanga o mais yo yebilanga na kisha na théâtre ni nazala na groupe Simba kuna na kende zaka lo kwa Simba na bango zaka ina ponanga na kendaka école na ina na Simba na apprendre na ko appliquer o nga na yekola kuna na Chicho Loenge apo firer c'est mon grand frère moi si naza amoureuse oui naza amoureuse ya mbali moko nana mobali danga nazala ni na vanae je l'aime bien na lingaki makasa ebi na lingaki. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga ekoko yokati ki na deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani
nayoki olobi mwana nanga mwana nanga ya liboso kombo na nani Marcel nazoyoka nakangika lito oyo kaka nazoyoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que nayoki nzambe na ngai napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopasi intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour prendre du repos, il y a un temps pour rire. Voilà pourquoi il est temps de vous informer pour les comptes de votre émission Art en Vogue avec le roi Mirakianf. Léo Tozana, anniversaire, il y a l'artiste comédienne Obino Bolingaka, surtout Mao qui voulait. Les lots vraiment, ils ont mis la CP là. Vraiment, tout ça, tout ça, d'ailleurs, qu'on l'a ici, qu'a fait tes alliés. En tout cas, vous n'avez jamais décidé. Donc, on a sabino vraiment. On répète tout solo anaï surtout, tout solo anaï, tout solo anaï, ce qui est ma casse, la moune à zobina. Donc, on a bobina te. Ma pardon, vraiment, bon, ça n'a pas bina bina. Ça n'a vu, on a vu, on a bina te. Vraiment, en tout cas, je dis un grand merci. À Betine Sakasaka, moi aussi, Oyatika Hydroquinone a défaut pour la France, merci beaucoup. À Louis Zombala, les grands mannequins, Koukou Nyungu Mwaka de Kimbantieke, en tout cas, merci de votre soutien. C'est quoi, Mirankian, vous, et le système Kakate, au secours. Merci beaucoup à Maman Viviane Zumba, et ce que vous avez bonne guérison, bon rétablissement d'abord au Sungayo. En tout cas, je pense qu'il y a Mao à la plateau Nabiso. Mao, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Mira, les grands journalistes. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mao Givoulé. Joyeux anniversaire. Oh, gâteau zate, bouger zate. Gâteau na soufflé na bureau, monsieur Cézana pour te souffler parce que Zana. En tout cas, ce qui s'est mis pour te bimisio libanda ya fête. Ça ne dérange pas ta Isaïo. Isaïo Mirakian fallait qu'on a respecté, il fallait qu'en tout cas na répondre. Donc les natiki ba collègue na kati, juste ka pour na répondre une invitation na ngai. Mawe bobinati na monde zobina vraiment mawe. Do bina na vraiment tia na bomona. Non, na bomona est-ce qu'on a bien makasi? Na bomona est-ce qu'on a bando bien vraiment makasi? Na do bien penza makasi. Si on a do bien en tout cas, d'ailleurs na sala ba miss na bomona. Na sala miss na bomona. Donc déjà tant que au là, ce jeune fille ça da miss, elle a moi touche à danse. Donc du coup si on a bien ba pena bando télé ma penza. Ko ngano na bien na ba mariage, ba grand tour avenue ba bala na bien na bando bien makasi. Mais na comprendre te ko la ngomba moko dasang e bondi na bina mabe te mao bla bla panga na biso bino bini mabe o bina te mao tala bondo zo bina mi akia na reta to so ba ko tela nga image na bina pardon bina te ina secure fort na de yo no petsa ko zo ngal sanga mo na biki na bina makasi muto abina kai ba te ke a bina beto malamu mais yo pena ba no do bina pa mais ça c'est na bin ka pona zene se ona na bini na ngai eleki na ngote simbi simbi na ngo po ba bete nga maboko to na se bina se na bini bien maboko mais muninga na moko a cha pena bo ay bo bina wana pichundaka na pese mbote skaza na epiki olanda nga pichundaka merci beaucoup wana za mwana nanga kwa po mama oya botie ko moni mahamba
donc maman Mahamba eza kombo nanga eza prénom nanga Mahamba donc aza mwana nanga Pichundaka merci aza pe collègue nanga to sala ne sika mo quelque part na ministère moko donc nde nazana ba collègue nanga ne ba invité nga donc ba collègue nanga ba invité nga lelo na vana nanga 40 ba benga no yaka na 12h en tout cas lelo nga pa na sala te vendredi na sala ka mais na benga da chef na s'excuser na sala te chef andimaki mais après ba ben on chef ba ben urgence mo za na bureau ndé le quoi nga na côté ya informatique nga nona que peut-être il y a un souci on appelle ça bon ndé na ye wana na bureau na mona ka boye nazo kota ka bona petite ça nga j'ai tout givoulé des longues jambes monter ma aimé do kabon le passe à fashion nzamba liège mo ça na Congo lelo déjà na 23h à vol pour la Belgique à Kendazon après 2 semaines mon producteur mon vie mon manager mon tout aimé do kabon le passe à fashion nzamba liège donc toko taka bona madame Jetou na ra joyeux anniversaire na bureau na bureau mbala mo balinga gâteau ah non mais franchement ça linga vraiment bien et ça linga bien ma casse donc je m'attendais pas moi je croyais que na ya ko luka susu so élément nango bazan so dossier ni balon besoin na machine l'état imprimé na pesa nzoka ne ba benga en tout cas ça linga vraiment bien na profite occasion na senga merci beaucoup na chef nanga chef d'antenne na biso chef Émile. Merci beaucoup à mon chef Emile. Le 1er juillet, ça peut anniversaire, mais au fait on peut dans le système. Merci beaucoup na présent Ale Milambo, et pas na mobala Pembe, na madame Mylène, maman secrétaire Nabiso, madame Mylène, en tout cas merci beaucoup ma petite sœur chérie, et na Juvenal, petite sœur propre, ya na Juvenal, moi c'est à moi de matam et côte à Juvenal, en tout cas merci beaucoup ma petite, et à mon petit frère Joël, et à ma grande sœur maman Chantal. Ma Chantal qui nani lokilo tozaki ne pe na tozana ba on pe na 4 bango ke basali que en tout cas nazalo en tout cas salinga vraiment bien na pamboli nzambe kozana bato bazola kiso bolonke balingako esenga pena bien bato balanda biso ba monaka que non na salaka je travaille dans le côté informatique bon t'habiter s'il vous plaît au salaka wapi non je travaille quelque part dans le ministère moko ya mboka na biso na pena au développement tu ebi karate en tant qu'artiste nan bablo qu'on a c'est interdit il y a travailler de côté donc du coup nga ba chef nanga depuis na kota musa na zala artiste ba yeba na d'Amérique na travail na ministère moko ya mboka na biso ça fait des années oui naza na Milko puis naza oh ali ambongo à l'état ça va nga li ambongo à l'état bana na ngai ba consommer ambongo à l'état donc voilà les leçons public le leçon na beli na kenda hôpital na ko kenda hôpital yo fele so ina kena initiative plus à maman Olive Lembete na kende mokole na okende 51 na okende ngalema na okende mama emo na okende hôpital minene ya kati ya République démocratique du Congo na compte msana nga na assurance à vie na carte et mes enfants balanga ba bénéficier à peine yango le so balanga ba kena ba tenir de la Gombe na ba collège Boboto na ba lycée Bosangani balanga ba futa Minerval te donc na ba futa le ba futa totalité ba futa moitié ya Minerval genre grâce à Dieu donc nga pena na ba kenga pena nazo consommer penza et nazo consommer penza mbongo mboka kwa nga pena mona mboka na olia mbongo mboka na ovi na mboka pena moni mutu pena baloba pena mboka lengi yo o mboka lengi na congolaise ya na mona mboka na bota mana Kinshasa ne grandi à Kinshasa mona lemba tongo makasi ya lemba tongo makasi nga bota na Luvalum soki na Luvalum na le retourner ko na dossier na ka document le 6 juin 1907 Obaisika muke omona na bomba date trop blague pas non nga na bomba date non nazana ba trentaine te nazana ba quarantaine donc na bomba ngo parce que non fêter anniversaire mo kate ba mona penza ba bâche ba nyonso 5 nazana no 50 ans 50 ans ozela ba mbule belete c'est la une année pour na arrondir mais na 50 te ina doza 39 pour que na 40 na ba nous en quarantaine c'est moi la 39 ba cause en 1970 on arrondir na 45 ce que na Facebook au monde Facebook cause na ba pene mais bon Facebook alukuta to ebaniti non nga tenga sauf que ngam na cha date na ngam na Facebook muso akocha mona date na siko ebinini nga siko neti mamba date na kolobela ngote parce que déjà bato ba yebinga na koli na théâtre
so ba calculer âge na bandi na on a théâtre ba ba na théâtre ba na Kinshasa baza na référence à âge na nga. Ok, merci beaucoup. En tout cas, blague à part Mao Givoulé, les anniversaires nayo, nous voulons peut savoir par rapport à témoignage à Vinayo, au tu ko signalé biso tantôt l'obike aux alliés quinoises de naissance, au botam na Valiumu à la clinique universitaire, na campus et puis au botam le 6 juin. Le 6 juin malgré que bombi date nayo, on les a engagés. Année au date na obike na botam le 6 juin. Année prochaine lukanga. Non, Luka. Oh. Et bon, on a un peu comme ça. On a un bâche. Si vous comprenez que c'est un gros, papa a 84 ans. Nous avons fait l'anniversaire surprise, on a fait surprise mon anniversaire l'année passée, à cause de 83 ans. Déjà, un vieux papa a encore sauté. Donc, les 6 jours l'année prochaine, avant Luka papa a biso. Moi, je te permets. Luka papa a un plateau de professeur, posé, donc, ça l'a interview. Là, papa, le cause anniversaire, Mao Lobi na ina salle surprise. Papa n'a pas date de naissance nanga. Voilà. Papa n'a pas envie, maman n'a pas envie. Na bes papa papa qui voulait des bonheurs. Merci beaucoup papa, il a raisonné. Il a écouté maman na juin. Ce qui na moi ni pour na botte maman na juin. Gros bisous à toi maman chérie. Ma maman chérie, maman Didi ou Jeanne, maman Didi ou maman je t'aime beaucoup. Merci beaucoup maman. Jour anniversaire nanga na égoïste était déjà na sommelé maman nanga li puta na tongeli robe moya kitoko na sommelé moi li papa na salé suki na sommelé makemba mobes parce qu'il y a na sucre allez moi nini en tout cas maman nanga azé heureuse ya botanga na date so abotanga donc ça bien maman je t'aime beaucoup je t'aime énormément maman donc pour toi je peux tout faire dans la vie sauf Kindumba je t'aime maman. Alobi akosa nyosa mukimi sauf Kindumba. Ok. Donc papa bota bino combien na famille uza quantième na libota? Oui, bota biso 7 na famille. Naza 4e de la famille. Liboso naza na 2 grands frères, na grande sœur moko. Na semaza na 2 petites sœurs na petit frère moko. Ene na biso ya Mimi Givoulé, moi c'est ya Jimmy Bea. Deuxième na biso ya Félix Givoulé, mobala Kati Lipasa, papa na Sephora na Mao. Na Juliana, na Gracelia, et autres, na grand frère nanga, mon préso Givoulé Nene, papa na Mimi, et puis Ngamoko, Mao Givoulé, donc Ngamoko Julien Givoulé, ma famille nanga benganga Julia, bandeko nanga i oto eba na bino na libanda na ndenge musa benganga Mao, et puis petite sœur nanga Sivi Givoulé, monté ma Toussé Mikani. Un arabe perdu en Afrique du Sud, mon beau-frère Toussé Mikani depuis Djobour. Sylvie qui voulait Mtalandinga. Après Sylvie qui voulait Chetou qui voulait de longues jambes. Elle c'est ma secrétaire privée personnelle. Donc et puis là m'ta Gérard Masson nanga quoi. Chetou qui voulait je t'aime beaucoup. Monter ma main de Kaba on le passe à Fashion Zamba à Liège. Et puis Gelo qui voulait Megaboul, Kadé Nabiso. Il passe à journaliste. Déjà à autres travailler dans ma Boké TV. Internet so bitika maboke TV na internet bo mona e galo gifu la zana motema ya Monique moi signé à Moulay de longues jambes la petite olela mon enfant na famille donc voilà on est en 7 et puis bisono c'est ta famille surtout boti sauf que grand frère na on a landinde abando abando botane petit pano linga mamba basité a sango te me ando linga basité mais tangazi mokano ya oza moi signé a ocho bota pe bébé net puis comme grand tenir bébé Mimi et puis donc voilà. Mao, mère de combien d'enfants? Mao, mère de beaucoup d'enfants. Il y a biologiquement 2. Andy Star, fils à maman, et bébé Ayanel, Chetou 14, Claude. Donc voilà, c'est mon bébé, ma deuxième fille, donc la cadette, Onazanae. Bientôt, le 13 août, il aura 5 ans. Donc, indépendance, il y a Brazzaville, le 13 juin, il y a Botami, pardon, le 13 août, il y a Botami, le 15 août. Andi indépendance il y a Congo le 30 juin, il y a Botami le 1er juillet. Donc bana ba date moko veut dire que non bana mo pe bana mboka nzamba pourquoi pisa ba moment na et na linga ba makasi. OK. Na obeteng papa vraiment papa za sepela kosta ka fierté papa na yo. Bien sûr. Ko kanengo ito loba na mama lobi otangi ba classe na yo awaka nyos na Kinshasa. Oui, na tangi ba classe na ngai na Kinshasa. Nyonso kana Kinshasa te parce que natangi pe na Kikwit natangi na Kikwit natangi na Kagwa natangi na Edissa donc natanga pe na Kikwit
et puis natanga pe na Chikapa natanga na institut de Chikapa na centre et puis natanga na Kinshasa même école primaire natanga na Masamba na otanga na Mokengeli Alemba na sama tanga pardon Masamba Alemba natanga natanga na Mokengeli ezaka passage ya Lemba mais anango pe na sisa raté pour na ba grand frère nanga ko betanga les gars temato pour na ngala na deux garçons ba betanga tout mon papa rolongolanga ndi ba otanga na Masamba donc on a compté avec tout nangana na su diplôme d'état nangana na Bolingo na les maisons frontière entre Lemba na Ngaba na ba Didi Katumbai ba Serge ba Dadi Mungwa ba Vicky aza en Londres Clarisse Mafola na Londres le ba master nanga o na bango diplôme d'état première année tu rataka après tu présenter pour la deuxième fois tu kozwa donc voilà. Ok, au sala na section na sala commercial de gestion puis na kosa na université na sala secrétariat na PG na sisate na ke ISP Gombe na sali hôtellerie premier graduat deuxième na kati na bota Andy na zongela sous classe et puis bon voilà na ko se pencher plus na mamba théâtre na kata classe mais na ka zongela sous classe na IFASIC là où nazo continuer betite na pona c'est journaliste. OK. Tozonga vraiment na esika moito loba obi ke ozaki pena na posa otanga mais ko botande mutu saki ke o kata classe siko yebisa biso e bandaki esalamaki ndenge nini beti to histoire tango ozaki zemi pour tout prendre moi na otanga classe mais du coup papa ba moni comme na zemi beti biso zaki ndenge nini. Non en fait zemi nanga na zwaka déjà na zaka universitaire na zaka mineur te na zaka dia majeur donc na zwa zemi ya volonté nanga en tout cas na sengonyon so donc yo moko mtolinga non en fait non je ne savais même pas que non j'étais enceinte quand on a comprendre que na za zemi ben na za une chambre so salaté parce que kolongola zemi c'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie na tikala au sala ngote à l'époque na raisonna même pas kolongola pe zemi alors on a ko zwa zemi du coup j'avais peur plus il y a grande scène na biso ya Mimi Givule parce que ya Mimi na biso donc yependa nga pende héritier na parce que ba mapa on nous asoma na vie ezaka na komba mao so nga na signé le pango était kamate donc ya Mimi na biso et ça là que non ya Mimi Givule atelanga penza motema makasi ya mi atelanga motema makasi na banga rande ya Mimi mingi et na bando banga ya Mimi na banga ke ya Mimi a découvert que nga na zemi. Alors, Nagada Zemnanga, après 3 mois, non, mon a été. 4 mois après, alors, il y a un moment où été boy. N'est-ce pas dans un an? Oh, il y a un homme qui est pesa. Grand séné na biso. Il y a Mimi Givule, monté ma Jimmy Bea. Dans un qui n'est pas Mimi, il y a oh, il y a un comme Kingo Salité, Kingo Salité, oh. Comme tu as la propre Kingo Salité bonné. Non, non, baté, non, na zemi nzokande et ça la ce mois ça a déjà nazemi aza déjà nazemi ceux qui comme 3 mois déjà 4 mois kingo comme en mwindu moi saleté moi ça la saleté mais donc en fait ce sont des signes où là c'est que non moi sur ça nazemi puis zemi c'est comme il tant à moninga o ba 4 mois je peux qui dit ba na ba na yebate ce côté na ça moninga tant à yebisinga ngami oh na nazemi te mais il est quand il parce que ça ina bat tant ce que ne écoute na papa moi na ese ngabi oh na yami esingo na zemi ah wana na zemité esingo za na zemité et après na comme ko bela na yo ke l'hôpital ne place ba no senga na za zemi ba me ko longolanga docteur ebisinga te zemi c'est coli après docteur comment pesa nga ba kisi na pesa nga ba vitamine ko e kanga col et après voilà na ebota mwana nga mobali Andy Star fils à maman mon bébé chéri j'aime bien moi nga kitoko ya mwindu ako sa 17 ans le 1er juillet nane singoza maman na quoi donc voilà bon OK et bien moko oyo ekamusinga bazaki ngina ti papa bazako ngina ti papa mbali na o non batika nga pa mbali na ngate bagada we na ndako te et puis nga na zola zemi wana te ke na ze pa na biso na zemi toza déjà ensemble ba folie te bolingo tellement makasi tout le monde na biso to ça so ba 2 jours 3 jours na biso to vana na biso zimpi non siko ya minda za kidiba donc ozana ba parents na yo okenda classe entre temps parce que na zana ISP ou na zana home
Ah, ok. Donc, on a homme, donc voilà. Faites un beau temps, on a Sakola, Lelo, Nazan, bébé Ayanel, ma fille chérie, moi, on a l'ongolanga passe, na souci sur sa vie. Non, papa, moi, on a ngai à l'ongolanga souci sur sa vie, moi, on a moi. Na tongo ayebisanga ndeni na abel ndeni alinganga ayebisanga makamoko o mobala ko sa mwana nga bébé à 4 ans ayebisanga. Elle me fait tellement du bien, moi là il fallait qu'il y ait un moment où nalinga kemi voilà. Donc je te dis donc au kansama mbongo na éviter peut-être ba dessin animé à lelo hein pour makamona le banga na français bimisa wana non. Donc voilà, je vais avec mes deux enfants nalinga bango nzamba senga ngola pesinga ba mo ba maele ba kitoko balinganga genre grâce à Dieu na senga nzamba bombanga pona bana nga ayoka nga mawa abo sana mabena nga mabena sala batu mabena lobana batu mabe munoko nga na misu nange sumga à tout moment nzamba limbisanga abombanga pona bana na nazala kwa sinzili na bango na sia moyi kino moko yesu ya oya avontine osalema opi ke blaga pa ko kandongo lobby que malobo mwana no yebisaka yo eza maloba moko peut-être on dit mettre mwana ko yebisa non en tout cas je passais pas même andi ku yana kamwaka sur le banga makamatika o taka mwana nga depuis ba anniversaire nga chaque jour son obima ayembela nga joyeux anniversaire avant ya que classe minga joyeux anniversaire so na bimite na zanda kwa ya bando yembela nga joyeux anniversaire et puis so na obima ne sera que ne classe azongi 12 heures que nga na bimba après-midi ayaka maman vient oh maman tu as oublié quelque chose qu'est-ce qu'il y a maman vient abina allez donne-moi tes mains moi nanga sima bo nanga nyo bondila et puis là ça nga passe na moi ça nzamba chaque fois abi regarde ma maman protège ma maman donne l'argent à ma maman oui et puis ça si prier na ça nga maman bonne chance ah bon je te jure devant Dieu so dit moi ça nga maman bonne chance c'est ce qu'on a quitté ce qu'elle est na comme na coin non ka monter mais ça nga passe je me dis voilà les lots par exemple ceux qui na conduit vie na nga mabe sort à moi na nga mukebo ya 4 ans je souhaiter nga bonne chance boye na ke na ela e ba bloko asenga nga mama chocolat et tout ndeni qui va arriver ndeni nango so na vandi na raison so ma sa mutu na ba seigneur garde moi s'il faut même pour na ba na kanisanga oui puis que je sens ma parole aux loba ça c'est comme ba jara bateau baza ba amoureux dessus Bamaloba oyo peut-être ozelaka mobaloba na yo olukaka mozwa ngote non c'est comme ça amoureux de si non je suis une femme mon frère naza moi si que tu as 50 ans 53 ans 52 ans 60 ans ba olingai a combien de fangai oui certes naza Shalom à vous les enfants de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 80 moi si naza amoureuse oui naza amoureuse ya mbali moko nana mobali nanga nazalani na vanae je l'aime bien nalingaki makasa ebi nalingaki
nalingaki. Oui, tu connais ma solo, il va embaucher du fleuve Congo, parce que. Non, je l'aime bien, mon frère. Nalingaki. Bon, du fleuve, après, moi, que. Nga, na bon vérité. Nga mukolo oyo chasteté na nga e longwaka. Blaga pa. Na oka basuki muté telema na yo kato ndeni. Ebe bouleversant nga bena monga na yo zalande. Ya. Atote na code, to moteka na code. Ma yange zala bien. Yanga sko ena zo yango esala ke mbamona banozo ba période na nga ya moi. Ah bon. Ouais. On a zongo déjà majeur naza consciente déjà et puis naza na COT nazaki na ba premier deuxième COT naza déjà na humanité non naza déjà na ba humanité donc ba yebanga déjà na humanité tant muto ada moi naza na humanité à partir ba 5e des humanités ah muto ok ba 18 ans déjà ba 17 à 18 ans déjà azala ya quartier tazaka muto à campus to ya quartier non azaka mina auto zana à l'époque donc voilà to basko kilelo kilo maaba mi balé anda trop internet mira anda ina batwa atu banda kala to kita o tout ça baina to kuma na kala comme dia na si parce que to continue da faut comprendre ah qui mangai dans na niveau ça même pas non qui ma non banga la ko ya place mo boy non toi t'es mon frère non tu es chaque chose à son temps na vignon son nzambe a Alexa biso na nzela nyonso po toyeba peut-être lelo nzamba lekisa na nzela oyo lobi olekisa na nzela naki de lobi nzamba changer nga nzela nzela nzamba olekisa nga oyo gloire nanga olekisa ceux qui na comme na gloire nanga nzamba osotenga na olekisa nga tu vois nzamba me na ba dimension OK na théâtre yo yebi na zana santé oté na zana taille oté na zana âge oté na za tout muke là et puis voilà na pesi mot na toto matumo na mobala Mireille Matumo na Irlande. Je vous aime beaucoup. Je vous ai jamais oublié. Je vous aime tellement beaucoup. Yannick Konika Sanda na Kacha Paris. Mon producteur Benny Makoso na Kacha Paris na Orléans. Et puis à mon manager privé et personnel. Lui c'est mon manager Yves Mavambo les jeunes patrons. Yves Mavambo les jeunes patrons. Un bon tonton, un bon monsieur. Il y a Congo central quoi. Donc je t'aime beaucoup mon Yves Mavambo. Donc voilà. Maman Nathalie Fiki pour Mami Njomina c'est maman Mincho. I love you so much my mommy. Je t'aime beaucoup maman Nathalie. Pour anniversaire na yo na kotika na oboya te ko boka bato na oteblaka pa na ko boya. Na to continuer na biso côté la question non. Parce que dans senti que non na no kota ba chambre mozo kima. La kapa. Non ça non laisse. On a na laisse. Non c'est pas non. OK. To ke na biso. Bon sikoyo les dames mon anniversaire na yo. To betana li solo vraiment. Est-ce que oui ba rapena premier camarade de vie na yo? Premier camarade de vie na nga. Oh. Premier camarade de vie na nga penza. Non yeba na nga penza te mais na yebi premier camarade de vie na nga et na koli na zui conscience ya vie na bandi vie. Mimi Maes, moi c'est à papa Guy, maman na Anzi depuis États-Unis à New York. Mimi Maes, monté ma papa Guy, I love you so much my sister, donc my friend. Donc yo tokman ndekonanga, Mimi ba gros bisous à toi. Yes qu'on est na ko ba premier ami nanga parce qu'avec Mimi, tout ça ne deal moko boye à l'époque. Oui babilo mo boye. Beta li sola molana. Nanoyi babilo ba biso. Na bombi zebala après tu que non quelque part mais je t'aime beaucoup mon ami. Et puis na yesi ko mi maes to sala ne deal moko boye. O ti l'homme qui les batté. Mais deux personnes mo ba se sona biso mais ba ratek na bango mena mi to sala le kamo boti le tikala ngana mimi. Non na ko lo bango te. Ah, on a sec. Mimi kuta. Mimi maes kuta beta isote bonga na loba. Bisola boy. Pardon. Na kat na biso nyonso nani muntu oyo ayiba bilo na ndako te afungula nzungu te atombola musaka nga ba champion nga bla congé nga projet bano silat nga maîtresse nango o ba sera kapa za iso zolia kapa musune zo longa pena moko siko epa na biso papa nga zaka media nga ti faire
papa qui voulait de bonnet de groupe ça toi ando ça na cellise en chikapa parce que pas so bano so mango ya miso ba ina bilokana bakata ngo de ba carré na paquet parce que ngalo so na zi paquet ya kapa na mabum na poulet moko na lekisi je mo joint na zui ya mabundu na zui donc ba maîtresse loko anga bona za kiso uti classe so kara na po biso na ngana otanga na marqueur awa na marqueur na yolocide ebike soki na ye na kutika ka biloko na ngai na le loko na za ki tala libumunene na dai 4 enfants dans ba simisa après ngai baza ko shiringa makasi donc soki na komi kaka na ndako na le biloko ngana na kutaka biloko na nzungu na yibi na baxi ko jumu bakanga ba betanga balongola pe batika mutakala baba si babeti baba si basasinga fort yo pesa mela quand même atakola donc ngaba no betanga te parce nga no gérer de ndako na aja muke nga déjà na lamba fufu pa na biso na aja 9 ans papa na ngalia fufu na aja 9 ans na lamba ngona poulet tanga auta comptoir na bilo mama za na voyage mo sala na Afrique du Sud à l'époque to tikala ra biso moko na lemba wana et ça là que moto olamba za to ba papa ye aki abengi so mona kata na biso ya la meli biso jour papa ye akeni na baninga na coin to tikali nzala nga bi jamais na kata ngo na kata so na ite soke bima 30 mo so medara soso na lamba ngo pi très bien na balola fufu so na bala fufu anzungu ekekuna na ola na nzungu tina ko na prince kuna donc olena zo sa nzungu na no landa nzungu na okay na ngo mais na zo na fufu bela quand même balia so papa allié papa tuna qui est bien papa comme ça grand frère na son c'est Julia Mao papa na benga Mao papa na mtasi no Mao Chetung président Chine c'est mon père papa na benga Mao Chetung pour na zana moi caractère mo we nga moko doso na bona boso na bina lingi et puis ça na osala on osala et puis ça bina osala do na zala do dictatrice na bina oyo et puis ça na c'est na osala ngo bien c'est la pétain ah non ici là non t'es ici là ko papa na za soki ba benge figure zo so ina nda ko lion aye batu nyonso bovanzi bana ngami bala taba no beta bale ba ekota na ba chambre na mutoki wa vie lion ko so lion akoti bango nyonso ba ina ba chambre ko so ka yenga so na no beta koka kola na balabala akuta na koka kola na balabala so na no beta jeoli oza eja mulangi na obeta na baba so ay kota na douter ko so na boya koti abobela ngai so na yete o moins so na koti na volonté na sisa obeta mona tanga sekina bla Mao Chetung abano apata wana ndesi ko abata ko Mao Chetung ngapa biso to benga viezo bosko yo tanga kokonyongo mama vivia bino zo benga papa nani batu muso viezet viezet neti biso kwa avec givule so benga lion te benga viege donc vie kaye donc il faut sinon va paix parce que papa na biso à l'époque un peu caractère par rapport à lelo mais ce que papa kala bazaka trop sévère a bomba moi ça moi na mobile pour que ma be ya te mais bien sûr et dabiso makasi so et dabiso te mamsu le to se retrouver boité le papa na nga faire nanga so kaza malade a benginga amona epé sale que nous voilà moi na nga le grande dame omoni et ça là est bien donc yango biso pe lelo to lemba bana biso te to sunga bana biso surtout to tangisa bana surtout to tangisa bana ezala penza be parce que moi la soka tangi lobby mabe ezala te mais c'est moi na tangi te lobby mabe oya soko lingo dédié journée ya anniversaire no lelo o dédié ngo panani journée na nga anniversaire na dédié ngo na Yesu Masi ya Nazareth nzamba solo pe abo moyo nzambe malamu mobateli malamu ami fidèle mopesi na pema nzambe wana mireke on vaza biye moko mira na nga olinga te nzambe wana soka azala te na fina bilongo no tovanzi bote année passée wana nzambe donc en tout cas nzambe na aussi ko loba comme na aussi ko témoigner moné na nzambe ote na yebiso maka nzambe na nga osela nga elekelanga au moins ba fan na nga ba luka nga na internet ba mona nga te mais Dieu fait grâce je vis je suis là témoignage année passée témoignage année passée na bela kana niveau mo que soki na dé batonde tozanga kimia pardon tozanga kimia ndomona photo na ba miniature mama c'était quoi juste j'étais malade parce que santé tout ngisenga na belaki et puis na yokuta sous na problème mo boye na version zangu André Zangu na kata France version zangu na dans le camo boye ça peut que non
malade ebakisami lisusu mais tema die bon tema nzambe analinga nga lelo nazofeta anniversaire na nga journal lelo na dédié on peut pas passer na nga Jean-Paul Mayata je t'aime mon papa je t'aime beaucoup to ça ne date mon anniversaire donc na dédié parce que dame kona biso mibale voilà ngai mira polémique on ngotona sona dédié suna nani pas passer Jean-Paul ngoto kasi vous en polémique pour wana kimiate dans la polémique vraiment on sera bon pour tout na ba question pour la vérité bino la vérité donc avec problème kinda sala souté a comment m'amener ka face jusqu'au yo remplacer olingo tunanga après passer Jean-Paul ngo dédié on a nan tout nana kana tout nyango moni songi et bon l'autre là oh voilà kuna quel l'autre là yo PCT on salon ma be wana donc te nana mtasa ma bete nana mtasa ma bete comprendre bon na bo tanga kombo te ba fan ba comprendre que nana mtasa ma bete ba fan ba vrai fananga ba bi que nana mtasa ma bete to na sia mokili aza poto o nzambe kaka naza na André Zangwa na poto nana Didier Piolo garçon magnifique mignon tonton Didier Piolo de moi ana poto na kati ya France naza na papa naza na vie nanga Adrisha motomètre na kati ya Londres Adrisha motomètre mon vieux de 4 pur vieux alors pur vieux Adrisha motomètre na Londres. Bon, en tout cas, vous comprendre. Naza Didier Masuki depuis Suisse na PC Mbote mobala ya super Didier Masuki depuis Suisse mobala Mandefa Pembe naza na vie na nga le doyen Christophe Mafuta mon vieux de 4 de longue date. Merci mon beaucoup. Conseiller merci. Na kati ya France. Merci. Naza na Ben Kalombo de mon cœur na kati ya Belgique mon Ben Kalombo. Ah oui, lui j'ai dit mon Ben Kalombo. Bino Bolanda na kata Belgique. Ah boya utanga. OK, le quoi pas boya utanga pe utanga te. Merci. Pour ta continuation. Na pesi merci beaucoup na bandeko na ya poto. Surtout ba maman nyonso ya poto na linga bino. Na saka émission moko na nouvelle tendance et pas l'endele. Na moni comment ba benginga comment bandeko ba commenter, je vous aime beaucoup et surtout merci beaucoup merci na bandeko nanga ba chroniqueuse ya poto na kotanga ba komona bango te va quand on ota inkomba mutu ba bandeko ba kena na polémique donc bon comprendre bino mo keno des fois ko boya koloba eza ko banga te eza ki yuma te c'est juste que tozota la lobby pour mutu osongo lobby webiete relation to batela yango nga na bondi la relation na mina ngoka bona relation te so na zana 5 personnes balinga nga to na zala na bango déjà na linga na perdre moko te batika la 4 moins moko pona lukana baksa su moko le ba koma 6 ba koma nga 5 donc na garda relation na nga je vous aime beaucoup vraiment ba femme des médias nyonso ya ba diaspora en tout cas merci à vous na landa ebino na mona pe balien na bino. Je vous aime beaucoup. Donc, bino nyonso, na États-Unis, il y a Belgique, il y a France, il y a Londres, il y a Suisse. En tout cas, je vous aime, mes soeurs. Merci, Nzamba Pambola bino. Merci, Nzamba Pambola. Oh, nyonso ba consola ki, mao na ba moment difficile na nyonso. Na ba moment ba problème o ekomela ki ye, maman ba problème o ekomela ki ye. Asala ki fort ba consola ki anyaka le ba pexi habité en tout cas kolobate la takima merci ba toni bo consola ki muninga mais ka ba fanatique no ba téléspectateur no ba Orlando ba yebi ke mambolobi yango te ba yebi pourquoi je remercie les femmes là ba yebi pourquoi na remercier basi ba chroniqueuse à poto ba diaspora qui sait pourquoi ba fanatique ba na ngana aussi ba yebi poani pourquoi ko c'est par rapport à quoi ngana na zana ngai omoni mira bane monsieur bane nazala nga bien pe naza pena bien to kene pena bien et on comme na bête babilo musu awa na bondela eraka na bondela papa ozali pour journaliste mao nini regreta na vie na nini na regreta na vie na ba événement fâché ni regreta na vie na ba événement on a banda ko regreta ngo kala mais ça fait longtemps na regreta ngo souté parce que Yesu Masia sa rachetanga na mabe na nga na malamu na nga na ba défaut na ngai na koyeba na nga na ozanga koyeba na nga Jésus Christ Nazareth sa lokotanga déjà na kolobela souté makambo eleka kala
Ce qui est vrai que je suis né de nouveau, kasi na Yesu Masia. Nzamba na petolinga, na continue na Yesu. O simba raté avant, lelo simba. On a manqué avant, lelo na zanango. Donc peu importe, au vie et salanga pasi nakala, lelo et salanga bien. Parce que Nzambe a aussi sanga. Et puis Nzambe a esi batu que no voilà ya Nzambe. Ok. Mao. Tu es ce qu'on a moussa na yo. Bon comprendre nga na doser. Na doser puis na sip na doser. Tu es ce qu'on a moussa na yo. Mao beti absolument li solo okotaka na koseko na théâtre. Et puis tant yo kotaki na théâtre. Ba moment nyonso eleka beti histoire na mukemi na peso 2 minutes. Ya moussa na théâtre okotaki on ndengini pe lelo oyo ozako follow ndeni. Na peso en tout cas 2 minutes. Sango malamu babombaka yango te, ça fait longtemps to bomela kibino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezo mema ezo sunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora memande ko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabison Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union Européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na mwana mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Pena ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a Bandal City, avenue Pati, numéro 325. Non, c'est quoi vous ratez? Juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons besoin de polo, l'essentiel. Et ça, comment est-ce qu'on vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Vraiment, adresse est dans la rencontre. L'essentiel, on a nuance. On a tout spaghetti, on a loso, on a pampex, on a jus, on a sol. Donc il y a Nengue à Paris, Belgique, London. On a pour tout nuance à Anaki. Tout à fait le numéro de la téléphone 07 83 43 746. Quel stock! Vraiment! Cliente, satisfaite! Merci! Thank you! Hey! Bino batu, oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te. Agence eza kaka moko. Zibe service ya José Baïla. Agence Zibe service ya José Baïla. Yewane azalaka mundele te.
azalaka mutu mwindu na moment ya confinement zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Merci Mira, Moussa théâtre salanga bien. Na kota théâtre na bana na groupe Simba, mtayambanga Pelé Bob Pelé mtayambanga na groupe Simba. Na évolué na groupe Simba et pas président Lombe Soukari. Mon dadi, mon grand frère, donc veut dire mbuta na muna boala quoi, donc vraiment sous soit boala vienanga. Na évolué kuna grâce à papa chef que lolo na yebata Moussa ba ki batala caméra boye ba pesa ado na caméra te basala boye papa chef mta prenanga pe à son homme na bossa na que jamais so na moni tache de beauté nanga oya noir. Il me disait toujours "Mais pourquoi tu te maquilles pas? Comme tu te maquilles, il faut mettre un peu de crayon là. Il faut noircir encore là, tu mets là des taches de beauté et ça encore quand même bien." Oh, je me dis pourquoi papa bé et cette tache de beauté et puis ça qui toko. Parce qu'on a des années batchaka ba mo batach na belongiana na kokango te na tika ombo. À chaque fois quand je me maquille, na tala miroir, na kansa papa chef. Eh mo bomu na zuka crayon na tie pour na kanse. Na lela ke mingi akufa na za na Afrique na zala te. Mais bon, après manaki mana epte ni na osala esa kenda na ye. Mais non moins na compte la fondation Mao Givoule, une année déjà dans mois de juin, to fêter ango le 1er juillet jour anniversaire en Andy. Et puis na raisonné pendant moi sa papa chef azala na salle atana bana na e pour na rendre papa chef hommage peut-être dans nzela wana. C'est je peux faire pour na papa chef. Na sa mo elo mo boye. Na sa na mama na coulisse bat ba mona te. Mais maman zala kaka pour na o mobile na la kisanga na ko pesa mobile na été. Désolé ce papa chef azala lelo ngesa nga bien. Anniversaire na ngalo na kenza kanté peut-être. Ata moi chemise moi pembe anoninga moi ba chemise moi miki atai. Na vani na omesa na linette na che makele nga no ke tale tse pane na yolo ando linga makasi papa wana bano na yolo asa na yolo na ezo wana nga na za na salon na ke utala donc voilà un peu et puis tant na côté groupe Simba nazala bien après nazana ba ya Maya Nicole Maya maestro ya Maya na kata Paris, je t'aime ma grande sœur chérie et puis na yo ke nesko na shisho loenge les places président Janina président Apo bayambanga ba bimisanga basalanga penas ko elema na bango ngana shisho loenge naza actrice ya Jani na Apo ba bimisanga na théâtre ba fulanga ezala batami balé et puis na apport pe ya mama epela o chichimote epela pota chef na ndo saka mwana epela so na mwana epela tina bokilo epela so na ba nka mao so na mwana ba nka mao ma belle fille. So naza bokilo na bien ma belle fille. Donc et puis là zo faire partie na bat oyo ba sunginga na carrière na nga. Pourquoi pas papa Videle papa Monière Coco Seigneur et puis vient mon selo aussi na famille na nga oyo shisho loenge nazala na bango donc nga na shisho loenge na lobi na shisho loenge naza na kolo banaza mwana ya apona Jani na shisho loenge. OK, donc au gardaka ba bon souvenir ya Jani. Mais l'histoire ne change pas. Nazaki actrice na kata shisho loenge. C'est mon vie abimi sanga. O me yo yebilanga na kisha na théâtre ni. Nazana na groupe Simba kuna na kende zaka lokwa Simba na bango zaka ina ponanga. Na kendaka école na ina na Simba na apprendre na ko appliquer o ngana yekola kuna na shisho loenge. C'est tout à fait normal. Après Firenze c'est mon grand frère soka yawa. Jamais ils ont un parfum stick nous ça na ngwa tika ba body ba fermé ba kepi après Firenze atike la nga na pesi mbote pas moi sinae
l'arrêt des Amunda, to comme dans le royaume. Moi, c'est à Pau Firenze, maman a 2 garçons. Donc ma soeur depuis Belgique, na libala nia na masina na Kenda. À Pau Firenze, c'est mon grand frère. Nana ya voyage monté tout le monde en été. Ata za empêché, quand tu peux pas mon ngakaka. Mon vieux. Obinde na otala yo boy blaka pa. Félicitations à Moussa Nayo, blaka pa. Je te félicite par rapport à Moussa Nayo, na parcours Nayo, ils a bien. Nana mama Nzonzing. Nzonzing Major Zolozolo. Banga ba memanga na Nzonzing te. Major Zolozolo nde azonga ya na ngana Nzonzing. Na c'est casting na ya. Na casting na ya. Bala na tournage mo bando sala na limité 11e rue. Bazana na ba vie Chaba, ba maman Linga, ba Mira Essa à l'époque, ba jouer de Londres. Ngas qu'on a kendaka pour récupérer quelque chose qu'on a na tournage na bango. Quand on ngabi mao na luka qu'on a cherché na jouer na répétition na mona kioté. Nana besoin na yo. O sa o jouer na film na ngas un problème te. Nda jouer na jouer film moko et ça là élu elingai. Je crois élu elinga film liboso jouer Major Zolozolo. Production il y a Diego Musique mobile ya Ivi Matondo ma copine. Hein? Mama Yoji. Ivi Matondo na kata Paris, moi ça Diego Musique. Nde sikoyo Major azonga, asinga na luka yo. Abengi singa lobi on a ke nde asala casting na kota na banda wana. Nga muta bimisanga na Nzonzing za Major Zolozolo. Papa na ngatekanga. Mais après Arme Lourd peut a joué ça na film na ye. Na joué na Arme Lourd na joué na film Arme Lourd et puis na Toto Matumo na joué et puis on a secondé j'ai fongwa maki. Mais sinon nga pena na élément Major Zolozolo. Pour ça qui peut temps il y a tourner ensemble na mélodie. Oui, mais tout tourner Major pas Major. Mais moi na Major. Mélodie Nzonzing et Major on aime dans ça Mélodie Nzonzing. Le mélodie a ma soeur. Donc moi na papa na ngai et pas Major. To jouer na les jours les plus longs to jouer na ye. Moi ba filmer moi ba titre moi kala mais les jours les plus longs na bo sandi to zana ba mélodie. Et salinga passe disparition na ye mais bon. Nzambe mutape saka likambo apema oto lo bate mukolo nango so a décider tokolo belo msute moli monepe manakimia elonga naka na passe tonga mwana nae mwana 8 ans mwasi ya kitoko lokwa mundele mwana na otika la kaboe na singa na famille Melody baba tela mwana na mémoire mwana bango na mémoire mwana bango et pas Melody plus non ka passe makasi mwana eza ya mwasi mwana. Ce qui papa n'est pas au Landabiso, moi je préfère que papa n'a zoé. Pour papa au boko là est mieux que mon soit au boko là ça moyo. Ndé maman na zate. OK. Mais c'est quoi papa l'obto na réunion. Donc il cotisation so qui ne malamu, maman so qui malamu. Mais donc message moko et salibiso passi. Bambongo bimi. Même gouverneur au hasard en place qu'on a Brazzaville. Andimi que achape moi montant moko bien pour na concilier au point noir à RDC mais du coup message moyen craqué au mutu moko lobi azoya en charge mais jusqu'à présent mutanga zoyi banate qu'est-ce qui se passe éclairci bisani en fait naza penana na précision penzate na ko gampeka na réunion ndenge président lomba lobaki mais elonga na yebi ezaki moni na moni na biso théâtre ba créer na bango ka ba makambo ka bo moi mamsuli kamboza na bongo ya créer ka likamu na ye akabeti sur le solo etamboli ngana za pression na tikande na ka président lobaki mettons kenen zela mona président elombe na étoile président ebisi so abi abengi même ambassadeur na biso ambassadeur Christophe Muzungu waza na Brazzaville asoli na miso na biso asale pe ba audio pour na consul na biso na ngamba point noir donc je sais que par la grâce de Dieu mité maison abango sima ba oyela biso ko ya mélodie tolélé na mboka na biso. Mais analysons un peu les choses. Les intellectuels. Conseil, ambassadeur. Bango bazaki qui envoie déjà ko sala malamu o balinga basala. Mais du coup bayoki ke o mutu moko azo en charge. Bango ba lebi. Mutonga zate mutonga netina. Mutonga zate mutonga charge zate. Merci bango ba yebi. Biso mo ba non elo mo fande ba yeba. Liwa mélodie si corps mélodie to sabe fort yawa Barti c'est comédien de ba kodze ba mbongo Barti c'est comédien ba kodze ba mbongo po ebembe eya
Ce qui est bembe, mbongo to ko, ce qui est coquine à montant à $6,000, que corps et mélodie ayé. To bandi sous deuxième cotisation, pour to sombela liboulou, to somba cercueil, to louer ba chapelle, to fouta espace na cinquantenaire, to fouta mort pour que mélodie aille là-bas. C'est ça le problème. Mais si on a présenté l'ombe et la malamu, c'est comme si Concile a découragé qui mouké a dit non, le quoi déjà moutou. Oh, dans charge. Tant que n'a présenté l'ombe à Bengaki, ambassadeur Basololi, ambassadeur de journal Lelo, avec des Léon à Tongo, na mboka na biso. Je crois délégation moko eza un comité o ya matanga baki o mona e. Ba soigner ba senge bolimi eza na okaka ba les ont dit bilobela ya ba congolais. Bilobela kaka. Monde to vana boso za yo sala to créer ka elo mo boye créer buzz et bimi na ngopé. Conseil na ambassadeur ba conseil. Mais ko décourager bango te par rapport à les ont dit wana. Ah c'est ça baza batu. Bango les ont dit ne décourager bango te mamsunde mutuna zo ka affirmer bango. Nde bango ba lembi. Mais le kola ba esi bango que non eza lokuta. Ba cherche parce que conseil le baki a retia une partie à mbongo. Biso to tina ndambu ya otia abanda ba démarche tant comme na elongo point comme Braza siko yemoko ambassadeur na biso Christophe Muzungu azalaka ministre qui tué à l'époque yesko rozwa ko bana Brazzaville Kinshasa après Kinshasa bilonde biso bozo toke na mort déjà quand ndenge ya pe na to super en charge pour to timbo donc bozo pas assurer vraiment bateau ba fan na bino que Mélodie Corneille il la rapatrier à bande bola nanga partout na monde bande bozute bakola nanga na RDC na bamboka nyonso bozwami bobake nzoto ya moende kona biso Mélodie ba diamant et ya na Kinshasa to kunde na Kinshasa to lele na ndenga Kinshasa aoya ao en tout cas na otika parce que dans monde ba tondi ba zela yo pour le quota pour que nous fêter ba ba retenir nini pour émission lelo o ezali dédié pour na anniversaire na émission lelo ba retenir ka ke lelo za journanga nazo mérité ba honneur nyonso boko pesanga onan bo pesanga na vie na bino te depuis na bino to yebana bo pesanga ngata pona mkola lelo na ba commentaire na bino na ba souhait na bino na ba vidéo peso za o sepeli o selinga vidéo ba fana nga ba ola nga ba téléspectateur ya Congo Promo super promo ya super promo ya ndeko nga Yves Ipan ana super promo bo selinga vidéo so botina ngata Yves apesanga soit bokoti na Mao Give TV bo mona numéro na nga téléphone eza numéro na nga moko eza WhatsApp na yambango numéro na nga eza plus 243 994 44 19 donc plus 243 994 44 19 numéro na on a social nga vidéo otinenga numéro na et ça nga bien makasi tout baswe na bino ba fan en tout cas et ça nga vraiment bien bamsu ba siponanga déjà et ça nga tema kitona continue toujours tona ba statut nga et puis na ozele ko mo ebele bon na tiango na chaîne nga mais sinon o eza bino retenir que mutu abota maka ata mkola robota manae mkola kufa to bela ngote parce que nzambe kan ye monde ayebi lokola mkola bota me yebana ke na bota ma le 6 juin bosala ngata moi ba bien na moi ba vie na bino sala nga bien et surtout boyeba que na vie soki mutu abotami ndenga na botami et comme appelle na moment où mutu abotama pour la deuxième fois mutu abotama ya mbala mibale kasi na Yesu na botami ya liboso na mama na nga Didi wa Jean ya mbala mibale na botami kasi na Yesu. Ça dit que si on a qui mao moko boya vie moko boye don naza yango lisute ko so naza mao ya mama beboye baka kala don naza su mao wana te naza mao moko o lelo na comprendre que voilà on nazo sala eza malam on nazo sala eza malam te on nazo tamona obanga nzambe on a betsa libaku I'm so sorry bolimbisanga en tout cas on a blessé na vie o azala dessus na nzela nanga alimbisanga ope na sala mabe moko boye nazo ta osenga pardon te alimbisanga na sengi pardon nazo na parcours nanga mususu nzela mususu na zui o nzambe aponelinga na nzela na kotambola jamais na ba problème ya batu na ba makamba batu bolimbisanga mais o aza na problème moko boye ezo senga ki ngai nde funa luka na sala yango pesa ngata soki nazo benga ote se petit naza en contact na ote yo benganga
nga na présenter besquise na nga en privé puis na olobano on kolobano pour que nzela na nga on a poni nzamba exaucer ba prière na nga nzana ngeza la bien mais sinon merci je vous aime beaucoup nzambe na nga batila bino voilà ça ni na fina na banga ka kisongi songi na banga kisongi songi et puis na banga baluba nga likambo bo na zate nazane tiboye na miyebi ke nazana nga boye nazana nga mao na sambelaka yo mira wa kizenga ke nazandoki c'est que je crains oh non mao asala ki boye na banga ka muto loba mabe likambo nga na salite c'est ça eloko bang sanga ngwana mais nyoso mokili na réalité à vie na s'adapter nango ona banoko atina comment koka parce que mokili sengi ka bongo banga pe liwa ko banga yango penza c'est trop dur parce que je sais que l'amour existe avant na bana obanga liwa makasi maintenant lelo na kasi na Yesu na yebi ke kufa ezali bomo ezali pona kufa nokite fona sala bopo na kufa te donc na kena kombo na sama kila Yesu wana Yesu mamnanga te yango na banga ngol soute je sais que Jésus-Christ Nazareth me protège azobomba ngazobomba bana na ngai azobomba entourage na ngazobomba famille na ngazobomba baninga na ngai ba proche na ngai ba o nyonso bazame moral na nzambe na ngao na sambela abomba bango je ne crains pas mais si Dieu le permet wana makambo nzambe mais sinon c'est que moi je demande à Dieu que nzamba zonga si toté pona bana nanga na ça toujours nzambe kozonga nokite pona bana nanga bande kona bazana bana na bango moi aussi j'ai mes enfants bana nanga sangai ezala pasi baronyo kwa mate parce que nana bande ko biso na famille to asudé to na bolingo makasi mais bana besoin na omoni bakane ba pesanga na tonga baba ke classe donc nazana besoin nango bango pe azana na besoin nango na banzambe penza bomba ngai abombanga po bana nanga bazana esingo na ya kozala na ngai pina za mama bango. Oui, Mao elle ne plie comme auparavant donc Mao ici dia bongo le motema Mao vraiment non depuis kala nazala déjà chrétien parce que ngai nazala déjà chrétienne nga naza mwana na uti na l'église la louange na uti parce que je le suis naza mwana louange nazala baptisé dans la Bible ouverte et pas parce que l'ouvre kaola na pese mbote belé na ça fait des années on naza na kati louange mais par la grâce de Dieu nzamba sali que non lelo na continuer parcours na maman nzambe na CFC je rends grâce à Dieu mais je suis toujours chrétienne na nga na yeba nzambe bana na 8 ans parce que nazala anoirite nazala na toujours na monde ya na catholique à l'époque tu vois tant na ye na mgo poussa na ba parents nga ba kimbangiste je suis kimbangiste na yemba na koreki nga ba choriste na koreki na yemba na servi nzambe na jeunesse tanga mobimba depuis ebanga nazala toujours na sama kola tata mais sikoyo peut-être ba principe mon nazala na ngote oh ya bana na nzambe faki na appliquer mais maintenant nazala ngo c'est ce qui fait un peu la différence mais depuis 8 ans nazala toujours mon nzambe. OK monsieur Sili mais question nando linga tu na suka en tout cas faut supporter nga faut supporter nga aussi les gâter quand même ah, OK bon en tout cas ici déjà na ba ninga na yo bazo sa ba film c'est bazo show déjà au joyeux au ça peut pas belle vie au ça pas si là et pas dinana et pas ya tant d'autres bazo sandi bango bazo sandi bango bazo sanga na nzonzi bazo joyeux ça ba film pas na pas moi temps belé au les ka ba chaîne bango te non ngai na belar na le kaka soki belfi a combien moni apport na ngeza important benganga mais Marina là na pese mbote skaza Marina là bande a ratsanga na ba féminité Marina soka combien en chaque façon Marina komi na zalaka mais na zo évoluer nga mona na chaîne nga Mao Give TV na sina kodi film eza kuna correction déjà bo s'abonner na Maboke bo mona Maboke TV na internet bo s'abonner à partir lobi samedi film astikezo kota donc naza na ngai sauf que plus loko na utso loba awa naza plus loko la nazaki plus na ba programme nanga oza makambu ya église ndo moni kasenga mamuke na scène ezaki no bande ko ba benga ngate ezaki ndi nazaki disponible te nazaki na makambu mususu loko makambu wana esilis ko na zuela nango maintenant je peux combiner même 3 nzela nana maîtrise na makambu o na osala so abengi aussi maintenant oza dispo mais c'est normal bande ko nanga so ba moni que non apport nanga c'est important na ba chaîne na bango non que ne pourquoi pas bata ba son nanga
si la c'est ma soeur to utine simba biso bana simba to zana bolingo mobo mtako sote to tuna complicité mobo c'est ma soeur ngana esima na kuti sila c'est ma soeur na aza et puis aza star nanga préféré ayebi yango na loba on a ben mission à l'époque il y avait code du théâtre pas Chantal Manitou na PC Mbote Manitou depuis France aye Manitou ayebi na loba ngo puis sila c'est ma soeur to benga na ka so na zanta na komela et puis à répondanga c'est ma famille en fait. Belleville c'est ma petite soeur na lobango à chaque fois. Moi je connais pas Belleville na ndenge ya chaîne attaque patron ya chaîne na yebete pour na banzonzingo yo. Moi je connais Belleville c'est ma soeur petite soeur to vanda ki na ye et si quand on vend en tout cas na ndo kuto ya mingi c'est ma soeur en fait elle a grandi na misu na ngai. Ozomona en tout cas eza famille nanga mukolo ba mona ki est important qui na jouer sauf que moi mes collègues quand ils sont un peu occupés là je suis libre soit bien partout dans salle na ngai. OK bato balandio conversation na ba salutation en tout cas na lingi bango mingi na pesi bango mbote surtout na ba fan na nzamba bomba bino oza na besoin nga kota na Mao Give TV s'abonner ba blog ezali botala ngope et ça la ngai bien donc voilà bo souhaiter nga surtout na ba commentaire na bino botinga ba vidéo na WhatsApp na ngai et aux amalam na pesi mbote na badino stu bozui bakola nanga na famille Congolo mbima na poto maman Angèle Congolo ya Lisi Congolo ya Kaba Congolo Fifi Congolo Julie Mujinga et puis Ben Kalombo depuis Belgique ya Noëlla Itamba ma grande sœur propre moi tata Kulutanga depuis Belgique ya Rose Itamba depuis Norvège ya Nangai et puis à Bandekono so ya Kati Milai depuis France ma grande sœur chérie na Jobu Sivi Givula Toussaint Mikani BBC de Jobo, ma copine privée personnelle, mes condoléances à tout père de papa Nae, papa Kaleza, Zana Kimia, papa Akei, Zana Bissonyoso, Nzame muta permettre de arrêter liwate. Mais courage ma soeur, Naebi que Sangwa Liban des apassi, non mon a ba patience kalaté, tous ensemble, au monde ba vidéo, ba photo. Et puis bandegonios quoi balinganga, en tout cas merci beaucoup na yo pe mira songer nanga. Mais sinon, vous s'abonner à Mao Give TV et puis à Maboke TV pour vous rater ngaite. Ole bo luka ngai côté bo luka ngase bo moninga te bo yana côté na ngai moko bo mona ngai. Si vous voulez joyeux anniversaire mon petit frère Gelo qui voulait auto fêter a fêté hier. Joyeux anniversaire Megaboul et puis mbote na petit nanga Rossi Biberon petit sœur nae. Donc na batunyo surtout quoi Rock Lumbu wana base dans la travail na bango ingénieur derby dessous Nzamba Bomba Bino et puis maître maintenant mettre patron à la Jobu na Captain Park aza déjà vient en Atalaraka. Merci beaucoup émission de Cécile. En tout cas faut que en tout cas merci beaucoup à la prise de vie avec Bongo les Mbingazo Pierrot, merci beaucoup à directeur de Faux Yves Ipan. Merci na Kokonyongo Mwaka de Kimbanseke, merci beaucoup à Mirbe Abetine Sakasaka. Na pesi mbote pas il y a professeur Edizola depuis États-Unis à North Carolina. Professeur Edizola depuis North Carolina. Et salut à toi mon vieux, je t'aime beaucoup, tu le sais bien. Et puis tu me manques beaucoup. I'm so sorry. C'est pourquoi je te dis sorry. Donc I love you so much. Donc de gros bisous à toi. Voilà. Merci beaucoup Balobi Motema ya Esther Mayangi ezali bongo Charlie Poutou. Merci beaucoup Vieux de l'île les vainqueurs bana 100 millions sombote. Merci beaucoup biso ko ta fête to kinolia to kutani balasi.